Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Au comprendre, Osika transport mon transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So quoi il va dans Bongolo? Bah. Malama au tuni avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Bon, vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, tu as Zander, tu as Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, à la gérante na biso, à la gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, 10 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandela mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Non, c'est fini. C'est fini, tu es libre. Tout est fini donc. Kofi est libre, donc Kofi est libre. Maman Nangaye. Alors là, Dieu n'échoue jamais. Yalla! Non, c'est fini. C'est fini, tu es libre. Tout est fini donc. Kofi est libre, donc Kofi est libre. Maman Nangaye. Alors là, Dieu n'échoue jamais. Yalla! C'est la maman de qui ça? Oh là là, maman! Non, là je suis désolée, mais hey, c'est devenu son TikTok. Eh oui. Maman de 3 enfants, vraiment. Hi. Non mais laisse ça, maman, laisse. C'est la maman de qui ça? Oh là là, maman! Non, là je suis désolée, mais hey, c'est devenu son TikTok. Eh oui. Maman de 3 enfants, vraiment. Hi. Non mais laisse ça, maman, laisse. C'est la maman de qui ça? Oh là là, maman! Non, là je suis désolée, mais hey, c'est devenu son TikTok. Eh oui. Maman de 3 enfants, vraiment. Hi. Non mais laisse ça, maman, laisse. C'est la maman de qui ça? Oh là là, maman! Non, là je suis désolée, mais hey, c'est devenu son TikTok. Eh oui. Maman de 3 enfants, vraiment. Hi. Non mais laisse ça, maman, laisse. C'est la maman de qui ça? Oh là là, maman! Non, là je suis désolée, mais hey, c'est devenu... Oui, appartement la biso, oh maman bijou lubaka, appartement simple. Tous en a 2 sortes, il y a appartement simple. Tous en appartement simple, oh ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple, oh ezali à $20 par jour.
Maman bijou soka koloba 20 $, koloba 20 €, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 € par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 € par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya 20 $ par jour. Yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya 15 $ par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya 15 $, zwa yango penza na valeur ya 15 $, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So oza na besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi, ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge, ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto, ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te, bilamba eza kutu ya koloba te, ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te. Wana ezali appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37.
maison de passage na biso toza na appartement oyo ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka baduver, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.